Bana baloko bamboa. Loko bakeni baloko bamboa. Bakeni ameli banje bele ayo lo babilo balo na télé. Insolite. Makambo lo ba Robert Agosilika yo. Robert Madia. Robert Madia Agosilika te, Agos fâché loko te passer bakeni baloko bamboa. Tala mboa sa zurage. Agos sona mkono no hein. OK na mboa. Vrai mboa. Bon maniqué. Te maniqué no ti. Bon Karine Mokonzi. Karine azalaka mboa kalame adoza. Afinga fali trop. Asenga soupe pardon, isopai. Isopai. Isopai donc azonga mboa. Et bon nani JF Fongi. Ah, JF Fongi maman aventuré. Tika musana nzambe. Te ya faux. Ya faux. Tu vois ba irsi les poules au Silika. Ya faux. JF Fongi talaye ba prophétie nae atakaka ba gros poisson. Je be piana professeur lobi be pona yo takenga yi tindela nga prophétie pona nga kasi yo lobele ma je fongi tindela nga prophétie pona nga olobi nini mutala Congo kimia kobo za tena kimia Congo kimia bao tu balingaka biso balingaka wonye muzika mesome balanda Congo kimia tv.com. En tout cas partout dans le monde, Congo Kimia TV, yangoyo et na makambo sika ba image sika botala ka ba qualité ba visibilité oyo. Kimia Kimia na Congo Kimia. Congo Kimia TV. Voilà 3 fois Congo Kimia TV.com. Bambote belé pa ya oyo nga na bengaka président Robert Madia. Bambote belé pa ya Igima Pacifique. Vienanga Arsène Botango, Maître Chameau, Bambote Belé Yangwana, Lelo Toza Awawa, na présence ya Boni MC, Oyazali animateur ya Congo Kimia TV.com. Temps en temps ya Yambanga Yangapena Yambagaye. Alors Lelo Toko Palola, ya Lobi, ye ana Kanda ya danger Robino Mundibu, Nenga manqué Ferregola. Alors Mote na Yondeko. Ouais, mbote na venanga distance. Yo za noka bonga na ozala boye. Confinement. Mbote pene belé. Ndenge nini ba santé Boni MC na mona yo bien habillé, kitoko ndenga nanga yo. Babi, merci beaucoup Orgasi Manhattan. To bombara pour ça même na nzoto nkoba. Boni santé Amelia. Santé Amelia d'origine eza na ngopepele na kati ya Abidjan kitoko. Boni MC en tout cas esali ba melomani nyonso balanda Congo Kimia TV.com to sabino. Temps en temps, tu changes à coudrement, de temps en temps, obliga à fashion, n'attend malgré coronavirus, mais balobi, tout c'est déjà avant. Ce que yé, kwenda tout. Parti au fondo yoka. Alors, toi quand on a besoin de vivre à solo, oui. Balobi, toi gamba mogo. Kende gamba la mogo. Keni piana, azo manqué Ferrigo là. Ouais, mais ma camouana, on a déploré nango parce que ils a pas bien. Eza bien te na sens nini déjà que abanda makambo tongo ya kofinga eloko bande ko luka pona ngana monelo wa Kenya déjà zwakango fali amemaki déjà Olympia amoni Olympia et sili Orgasi Manhattan pourquoi okende tiko dénigrer mutu aza père de famille aza na basi aza na désolé aza na moisi marié na bato baza na simane orchestre mobimba kolobaki feri aza zoba soki buri katanga te. Est-ce que fa azomona makambo wana te? Voilà. Est-ce que fa azomona makambo wana te micro soko chango bena bien bena nengo wana bena boyele tzo yemba ça bien pour na son. Alors tant lobi est-ce que fa azomona makambo wana te? Do fali azaka na bureau te. Fali na comprendre fa za na système ya ba hypocrite. Te koloba boyete quand même. Te Orgasi Manhattan photo bi na boza quand même boza age moko te. Te ngana makie ba propos tenir yango okeni pena zo koloba. Ils sont différents ba propos ngana tenir awa na aucun à tenir pour na faire rigola. Ya yo ezande. Ils sont différents na lobi hypocrite eza te ki ko manquer mutu respect. OK. Na lobi fa aza hypocrite. Omani Orgasi Manhattan vivre na mwasi oyo oyebi ke mwasi na ngabeta boîte mwasi na ngamela na ye oyebi na yo mais fasi kwa aza mutu nini tindika chakal abengi pie abengi Ken yaka kitakini loba bwebwe pour so telle version ya Ken alobaki deux versions différentes na 24 heures alobi na Robino et loko sali yo kominanu na niveau ya faire rigola te fa bengi ba nana kolobo ko ba vetela ko yo mangana za koto
bino menata balinga muto aleki kuna a changé maloba pona nini basomaki ye na fa a changé maloba alobi non faire aza soki zoba désolé le mot mais il faut te loba ngonenge ya loba alobi fa faire aza zoba bwe eza ba manque ya respect zo keni na faire rigola ba niveau mon côté orgasme na désolé ba to botala biso bolanda pena bien botala ba popo ya keni kofinga pona teba mémoire soki ndenge ni oui to comprendre que eza gagne peine na yo keni o gagna nango peine oliaka mais ko kende ti au delà te. Et puis alobi que non bino beso bozo continuer ko finga ye amelaka diamba et puis na leader na bino pe amelaka diamba non yé pas conseiller faire makambo te te ya fingi mais ye balobi réalité ya ye Kenya amelaka bangi yo to lobi diamba c'est mieux mais bangi Kenya bena amelaka bangi misu rouge alobi kasi na leader na bango pa amelaka bangi misu rouge le leader banani kasi ferret faire ye mora lo bango en pleine émission abandaka komela atika Keni tozonga orgasme manatani Koffi Olomide azongisa Kenya plein plateau alobi ne petit na ba bangi na mini bo mela mabe alors on va voir Koffi vraiment petit mais vraiment petit na ba nous faut dire ba nous vraiment putain de merde désolé na Monique net miss na net mais miss rouge putain bimal pa on la abenga na ngai si fa omoni fa il faut pas s'adresser une bala moko na fa il faut pas kena na ba Kenya te po bino peka fa eza motema nkete ote non fa e moko za mama na motema nketu mais aigle wapi omoni fa aza déjà omoni muto yo ozo prétendre d'être grand artiste na makambo ya musala wana iza yango te R9 Tanya Konga alobi nanga MC na lingaka ipupa danger ayembaka bien azana makamne ya bien mais aboya ya lingine ye te aboya te aboya ndene simba te ye aza fanatique ya dicap mais alobi ke makambo nde fali atika eza hypocrisie check ouais ça c'est les grands tchèques yango wana kitoko en direct vous comprendre en direct des plateaux donc voilà un petit mot pour le coronavirus. Bonjour attention hein, c'est dangereux hein. Faites gaffe hein. C'est pas méchant ça le coronavirus, il y a pas de discrimination hein. Tu es noir, tu es blanc, tu es chinois, ça t'embarque hein. OK? Reste chez toi. Et voilà, c'est mieux pour toi. Merci beaucoup, Balobi. Grand check. On est ensemble, la famille. Voilà. Ouais, orgasme manatan, ngana wando loba, na lobi R9 Tanya Konga en direct de Luanda. Agoboya yo pour la fali. Agoboya ngati pour la fali. Alaza fanatique ya fali. Alinga fali makasi. Mais allo barani ni fali atika molimo ya hypocrisie asala nini non toujours démontrer yango parce hypocrisie ezama fali succès na vraiment pas use na que non direct orgasme manatani est-ce que makambo Robino sali fali amoni yango te mais Robino alobi nini Robino alobi que non Robino alobi ye aleki fait rigola na ba vie alobi te aleki na succès innocent abeti na fali innocent bi 50 000 abeti na papa na ye peke na Robino nzake est-ce que innocent aye na plateau ya télé pona lobaki na leki ipupa mais il y a déjà ça innocent a olega télé pour qu'est-ce que pona kolakisa ke kozala na ba vie ebele orgasme manatan et lobby teke aye pas lobby teke leki ya lobby ke non aleki ye na ba vie na vidéo na yemo kwa sali bon to kende ce na ba pratique ba salo faire à bêta est-ce que Robino abeti mutu abetaka 11 millions de vies bako benga ezoko yo orgasme manatan bena 3 fois W Congo Kimia TV obetaka ba grand ba millions de vies na ba mission na yo et ba bengi pour nous ça enlever des rideaux ya mutumo XY au septembre na oboya ngote soki za nango yo futa ngala est-ce que au foot l'art ni ba futi Robino to sur la entre nous l'art ni ba futi Robino na génération Robino na nango ye poto la ninga musique wa abeti bercy ya bon di maraza artiste mboko na biso orgasme na tani muto aboya Robino mundibu azati là il faut tous à la claire côté wana bino bozo boya kaka ba propos teni na ye ngamo na zali le premier à produire Robino mundibu na bi Robino a battre record o ba masane ba musicien ba lobarake et puis ba lobby ke bino bokomika ko se tenir na Robino kaka po lelo akomana aigle po akomana boye
po akoma ozana aigle yango bolingi sur Robino mingi te mais bon mata bo kita boy bagay Robino papa na ye avada ya tikela ke makambo soki be Robino mdalekisa ke toyebi te po sixo ya Robino lelo mato zo comprendre ngote wana ça n'engage que Orgasme Manhattan nenya lobby ça reste à vérifier ce qui peut te kokota to landela ce qui est solo ou ya solo te mais na pesina mbote pour na le répondre ne loko moko Orgasme Manhattan na Am Salvador monsieur l'esprit remis l'esprit na pc bambote trop les barons fraîche LB Orgasme Manhattan tozonga sima Robino Mundibu kaka ye moko Robino wana abandaki ko combattre Fabregas achafa pression achafa Fabregas pression dès qu'on finit mikolo eza mabe idéologie il faut respecter les gars qui ont vécu c'est pas ça Robino anda le bon télé bon contre succès na ye Robino ye mosko abomi idéologie abomi ndusa na sens ni Orgasme Manhattan eza le ngai na télé la petit mobe à 12 ans te popo so aloba ya aloba ni Fabregas a petit na ye Robino Mundibu aloba ke fa a petit na ye au téléméli au corrigé petit obi petit ko de ko na raté na ba grand Orgasme Manhattan so le roi petit mobe a bimi le asimbe lisangu a sa émission aya ko loba ke ngana le Orgasme Manhattan so le kinga eza problème ko le keza ngo problème tipo abi succès mutapesa bango za nzambe lupemba mutapesa bango za nzambe mais expérience vers Orgasme Manhattan CV donc siko yo ndenge Robino Mundibu CV teni na ndenge la saleté bongo bizarre eza propreté donc au lieu de condamner siko bozo ke na fali kuna fali asali nini parce que fali azana mo Fali azana moni kene Robino aza wenge fali aza quartier latin Robino Manhattan tinga chaka les alara ipupa naza bongo aza grand ayi makamo Robino osa ayi bisu yeza ko arriver o pati soko kia aussi yaza loko venanga bo fondo le guerrier yebisa mutu na yo aza rivière moni rivière c'est kandi mai fiu ba pompe mike mai le kati pas fallait ça grand fallait ça grand so na bien petit ayo petit na ngani nyongo makambo ça la faux donc siko yo pe nandenge pe ken azo loba azo finga yo pe sepa na ngote nandenge et puis marka uzi pe ba propos na ye et puis nani pe trésor congolais pa yo loba biso ki bo meki les soso falinga na ebio oza boye nenga zo loba bongo est-ce que na côté ya Ferregola bino pe côté kuna bo monya nini parce que ba le mabe au moment où il a précisé et loko moro ngana zana mutu ya Ferregola te ni mutu ya fali ipupa na c'est pe la teka kana ba propos teni ça veut dire Makaouz a sali un bon moment à l'équation na télé té a sali un bon moment à l'équation na télé té Orgasme Manhattan au boyangote nani Kongolo oye pa leki alobi makambo oyo fali azolobate fali en fait aza hypocrite vena Orgasme Manhattan et comme wana ndeza makasi aza hypocrite ça veut dire aza hypo donc vena Arsène Botango vena Arsène Botango motema ya mama Mireille wala kuna ayo wala on kota koto yo zakuna ekoti yawa ekufelite mais fali aza hypocrite aza mama Mireille maman Mireille mais aza hypocrite pourquoi Orgasme Manhattan au moins na niveau ya fali o ya komi lelo il faut to lobaka bien pas bato hôtel biso Orgasme Manhattan baba compter fali dia comment na milieu mon bébé comment da au sommet comment déjà au sommet pour tout le bango bien côté fali aza ferré aza mais on a conscient que Ferregola ndinga za parce que bino bozotala lelo yo fali ba déplacement fali boye limbisa na bi plateau za yayo yo muto na droit ya reposer ba question yebisa nga avant to koma na makambo to komi nango ekangi mon nteo yo tout ça ba corona Ferregola voyage ni na bimi libanda ya mboka abeti na Angola abeti na Angola abeti na Babidjan mais total Orgasme Manhattan visibilité tout c'est voyer la face té ngana za ni contre Ferré ni contre Fali mais ngana zo dresser ne ba Gaulois bolanda nga za bien parce que naza ni pour Ferré ni pour Fali Chantal Bola pa Rolanda Chantal Bola yoka n'habite ce sur Chantal za muta Fali to ya Ferré ya za mingi Ferré ya za Ferré bon Chantal Gloire yo yebisa ce ko gola t'as la visibilité à Fali à Zanango na visibilité à Ferré parce que il y a hypocrite te Fali aza hypocrite na côté nini
aloba nini ngana linga apole ebi apichanga nga polémique tsenga apichanga aloba bon linga polémique mais tout ce linga polémique te orgasme manatani mais Kenya ote ko loba batindaka yete na yamba ki pe parti ko fonda lobi batindaka yete alors siko bino comment batinda bango batute bino ko lingaka bondimisa mutu wana ke yom do tinda bango non eza question rotinda te eza idéologie tokende totozonga na pese exemple mora eza nango bête mais eza exemple simple c'est ça Karine Mokonzi la baronne je le salue tant à longwa côté à Goga oyo kaisha lobela makamba goga bon ya zani caméléon kasi lobia zani caméléon parce que Kenya ce qui lelo o se permettre à finga faire rigoler organisme natani on habite surtout bozo moi la légère alobi les plus bourris qui a ba musiciens congolais ils a fait rigoler faire bourri guitare kasi yo mo repéser sur réponse on dit faire bourri guitare mais pourquoi fallait était que collègue naï balobi guerre oyo apese sanction alobi na lingo yo kasu na munoko na yo te oloba kombo ya artiste waza vient na ngai na munoko na yo na mission ni va falloir lobi mon alobi mon na mission penal abenga ki ye alobi bongo ali après ba legi basali be mission parti pa yero lobango omoni ba ve parti ave na ngai ya Switzerland mais ve bofondo il faut bozongisa mutu na bino na pandil vous dresser pena na rail à train mais faire répéter so tali bien yepé alors la rappel Kofi Olomide ba oui vérité mais monsieur Karine Mokonzi c'est Karine Mokonzi ça pas collègue na wana alobi la epena ki na lobi soko za na ndako eza na 5e étage là ba million la kisa na lupango na yo mutuka nino za na ngwe leki 100 000 ezamabe so mutalobi no ke orgasme manatani to zo orgasme manatani so mutalobi no ke orgasme manatani yo se prétendra que aux patron de tous les chroniqueurs à Switzerland la kisa biso ba hôpitaux oyo yo orgasme manatani tonga eza a manquer respect a manquer respect a lobby ba chose vraie à les faire tout le monde a bien so to zoni bien mukolo rotika la mukolo voilà ko ça la tapage na mukolo te ko msaba on tenir debout na mukolo bana koloba lakis on a tu fous de moi mais orgasme manatani et outi moni makambo bato bataka faire izalaka toujours bango mbabandaka surtout zongi na quadra a permetta ni mission ya Nati Lokoli ba image yali Kirikou à l'écart en plein plateau à boire à criner ate aboka que clité a finga ferry Kofi à côté Chiki te parle ba yango ke Chiki te parle da témoin kutu a démontrer anoti ngana finga yo boke non titio bon mon ate que eza système moni ferry aza les seuls artistes au hasard beaucoup combattu et puis ouera banda au combattre ti les lois ndima ferrete wana si yo komi makambo vérifier pourquoi de la forane ndima ferrete faire ça là et pourquoi que et ça n'a pas problème te nani fa aloba na venene ba finga na tena venene kamba bonga yo ba finga na matanga komba falite voilà te fali na quadra nanu tout que yo lobby ferré à sala clip il y avait jaloux nana de la forêt voilà fali tant à longwe quartier latin bazani na guerre pena quadra froide voilà mais ti le ba boma moto ba bongisa. Pourquoi est-ce qu'il y avait Nabiso Tchone et Bongaraté Ni Nyango et si la raté 12 Sankara fa longwana na wenga pesi la wana siku parce que yo lo bani pona Sankara de kunta ndenge aloba bilobele na pi mikolo yo balobi peke non moto sa banalise to na Congo wana na kombo ya Mutalikasu balobi comme panza danger ye kaka banalise na ye boy me lobi akotika faire été akobanda ko lobana faire tous les jours parce que azomona atterrissage à faire donc neti accident me ko ça donc okapina donc ba tout y na train alors ye fa lobaka bongo ala musaye na pesi mbote na ye moko Pelagie Bolengwa na kata Milouze Maman Thérèse Iponge Makapunya Marie Louise na kata Italie toujours na palais bozala maele orgasme manatani na kolobelo moko likasu nenga zo kena banalise likasu abungi morai avena yo te azavi na ngai na yebi abungi rai pourquoi na lo babungi rai ezala wa lelo pe biso to baba sai baba mo bibi kisi baleki mo mutalikasu te andimite oh mais to ke na bongo pour fiction mo bikisa sali mutalika kasu sala ki à l'époque surtout zu mo bikisi
tozi yalobi na bino ngana za mobikisi to tena mutalika mboga nini bon mutalika mimi tia microbia mutalika ememi wapi mutalika landa video nena otindla yongo lien alobi 6 bango bazomona bazanango azalaka nango emimaye yango alobi azali leader ya batu basila leader batu baleni ya batu asila alobango yemo te asila maintenant nakunda mite balelo mwana banalise azo cartonner na banalise ozoma soka petit banalise ba misi ba olela quand même tout ça vas-y maintenant te kotana na sepeli nao pono lobi ke mbutadika ce soit beti banalise batu ba olela mais après ça ni boulot na ye ti voir même na trésor congolais pesa ki abina eza mbali bo sotanga faire ego na monoko na yo kasi po trésor congolais moni ke mbutadika so déconner a déconner mentalement mbutadika so ngala na banalise ne trop a déconner raté a lobaka ni tout loba boy mais lelo a déconner ko pesa omoni Robino Mundibu ana succès na ye ana makambu ngana dénigrer Robino Mundibu ti nenga za la claire wana na dénigrer Mundibu ti mais Mundibu il faut yeba musique ya Congo isa système mobi tindika chakai mais ba grand ya musique ya Congo peut faire ba koma na niveau tozanango il faut soit petit moroté afingela ko batu pour na yoza la danger bon fali pas lo bagage avec ni petit moroté afingela baba maneke baba maneke ba lo bango OK en tout cas to comme ça presque na suka ndeni santé ya déplique ba ça accident te depuis qu'il y a un accident depuis qu'il y a un pepele ba photo monani bakare panzani pomba zana tokos pomba bete missiona nani na comme nani journaliste Frank Stemai natala yango di voilà apesi analyse mora ya kitoko omona bena ke mutu omoni ngana on se pena na comportement ya de depuis qui non le comportement ni makasi pomba pour ça ni pour na soyi batuni fa bingana fa to solo la raté bon na fa brigade ya lo ba vérité depuis que lo ba vérité a eza a to tika ko masquer ba yo mo a yo comme ils sont W il va na moi voir du fali oh mais organise manatani to zonga ba déplique ba Robino ba fa brigade ba Robino yemba raté te to kene non na idéologie ba musicien tout basala ba vocal ou soit osali vocal la fali tango to sa test na ko so pena mais peut-être na biso pena pomba so bino kangi pena rideau fa mais si go tango il faut ba fali parce que ba fa bazami balé to ba fabrica mais jamais depuis que Roland fa mususu fabrica do be fali te fabrica zite fabrica a deuxième voix depuis qu'il a été terroriste simbate alanda mais alanda nzela ya vene di cap mais depuis qu'il y a sali analyse moko organisme Natania Frank Stemai Natalia ngona lobi a te artiste on a nyonso eleki ba impolitesse eleki entre ba vieux na ba petit conseil na suka potokata ngai conseil na ngai ya suka na kopesa kana ba vieux boza na besoin teke ba petit bozo ba petit moko boye ba za la pembeni na bino soki ba chroniqueur moko boye ba za la pembeni na bino ba fingela rabino batu eza propreté. Pourtant déjà, ils ont prétendre déjà qu'ils sont grands artistes. Cela veut dire qu'ils ont besoin de parapluie morobouité et zalara et fingela robatu yo bimalwa innocent. Musique kenda bongo. Te on a musique ma be organisme. Tout à l'heure va mettre games idée, va mettre games va mettre Stade de France. Bon surtout si va falloir mettre Stade de France. C'est que na Congo to remela maïté. Az artiste na biso ata to meli maïté na. Kasi to remela maïté ndusa bobo nani pas artiste na biso. Non. De games. Oui. Gims c'est pas artiste na biso. Mais tel Gims en plairo azalaka nango yango otalifa alingaka sala loi à comparer yena Gims. Sikona l'équipe bamba. Zala moto. Gims c'est roi beta fa bambata. Désolé le terme. Obi ki bata fali ba. Mais Gims c'est roi beta. Ça m'engaille que moi. Oche Gims, oche na fa, roi beta fa bambata. On parle ba millionnaire. Que ouais bon ça micro. Fala omoni azonga e Congo akosi biso ke na aya na beta martyr parce que ayeba ke martyr rozala ezalate ba corona déjà ekota yango ya kina idéologie wana mais okazi manatani ngo titika la wana zo yoka na bino linga te na le life fort na yoka banzembo na ye mais ngelo no déplorer pa na ye atika complexe alobaka complexité ma mama na complexé yo yebi. Oh mais aujourd'hui maintenant ni papa vous ne pas mutu et a teke fan na neka ka oui ebio oh et c'est teke fan na ngai mais na ba propos na ye
nenya lobara idéologie yemoka la biso kakipa kankokolo les king papa tout ça les king oui mais les king olanda bambolombolo obimane obima kombe scram alobi scram na peso bambote belé abimi na mama na kombe ya noir blanc d'accord allez-y bambote organisme manatani ndenge zalaka kaka na RNF Tanya Konga na kati ya Luanda Beni Miguel Konga na kati ya Luanda babina bosanité donc ndenge zalaka kaka bana maele ya Papi Kamba ya yo yangwana venanga président Titi Etienne ya yo yangwana paradis de paradis kitako. Merci beaucoup 3 fois www.congokimiatv.com ezalaki molobeli na bino organisme Manhattan ya congokimiatv.com motebele pa ya Igima Pacifique Irsil Ipulu et puis na bosone pété Patricia Nzouz la plus belle femme de Bruxelles Patibo Fondole Guéré Côte 12 Massananga président Robert Madia l'homme de la taille de Jésus président Robert Madia na Genève motebele en tout cas s'abonnez-vous massivement dans congokimiatv.com. On est là pour vous. Toutes les émissions, toutes les informations qui vont vraiment venir, on est là pour vous faire passer les messages. Boni MC, en tout cas, Nzamba Pambola yo. Nzamba Pambola yo. Loko bakeni, bako bambwa. Bakeni, ameli banje bele ayo lo babilo balo na télé. Bako bambwa. Oh. Oh ben salut. Makambo lo ba Robert Rosilika yo. Robert Madia. Robert Madia Rosilika te, aro fâché lo te passer bakeni balo bambwa. Tala bambwa sa zurage. Aro sona mkono no hein. Mais yo ram de zo ba ote ba propos teni na mikolo na malamu te. Oh mais yo so mkono déconner bon. Ken avion out. Nga a déconner le venaï. Donc petit n'a pas déconner. Donc nous vivons l'époque de déconnage. Donc ken amboa. Vraiment. Bon maniqué. T'es maniqué non t'es yé non resimbate parce que j'ai beaucoup de respect. Pour n'avoir na biso baba cheko. Qui son âme perd son âme. Mais bon Karine Mokonzi. Karine azalaka mbwa kala mais à 2 ans. Afinga fali trop. Asenga soupe pardon et sopaye. Et sopaye donc azonga mbwa. Asenga pardon et sopa Karine. Et bon Franck Semai. Te Franck Semai mi go no le la fort. Bah tu vas na ligne. Mais et bon on a ni JF Fongue. Ah JF Fongue maman aventuré. Tika Musala Nzambe. Te ya faux. Ya faux. Tu vois le babo Irsi les poules à Rosilika. Ya faux. JF Fongue talaye ba prophétie nae atakaka ba gros poisson. Jibe piana prophétie lobi be pona yo. Takenga yi tindela nga prophétie pona nga. Kasi yo lobele ma JF Fongue tindela nga prophétie pona nga. Olobi nini? Ah tindate. Pas bien ça les rien. Ah luka ba gros poisson abima. Asala bokani na quartier la. Yo ndongo zolo baboy. Na yebi ke mo na suko ki ne pas venir nga arsene botangote benga JV Fongue na lobi ki mabia limbisa. Ve mo nga za le roi train. Nga za le roi train. Maman Mireille bonde la pona bino trop. Te maman Mireille respect beaucoup de respect pour na maman Mireille avait nga Arsène Botangolo langa mpela. Donc il y a une mère ayebi sera senga bon ba petit naï. Mais nga na le roi train ve nga organisme Manhattan so na ke. Et bon habile. Ah bon tout bamboite. Oh. Organisme Manhattan yungi na lobani. Bango tout bamboa. Manike. Louise. Ah yokutu mama na fiki toro mama na swapante ngombe. Abouaka sala analyse mila yata zenith te. OK, merci beaucoup. T'écoutez la congokimiatv.com, tu as la vidéo on bien bien. Organisme Manhattan na boki tents na kata bakine balobi mampo Joséphine mwana Luanda solo ya yo ngwana donc il va petit na ba Peter Bosenge tak bos. Butala Congo Kimia. Comment ça fait la Kimia? Congo Kimia. Bao tu balingaka biso balingaka wenya musique maison mère balanda congokimiatv.com. En tout cas partout dans le monde Congo Kimia TV yangoyo et na makambo sika ba image ya sika botala ka ba qualité ba visibilité oyo Kimia na Congo Kimia Congo Kimia.